Santé. Ah, très bien, papa. Kitoko. Na moi non malili bo banga concert lelo. Ah non. Hello te. To senti. Tu ko tombola na nkolo parce que na mbona nya so photo bandel longo na nzambe. Yango to ko bandal lelo longo na nzambe na groupe Écho d'adoration. Frank mingi adoration, mingi moi le moment ya pété tozo kumisa nzambe. Bino so bete so ba show bete la so ba ni lelo to sani to ko bina ou bien to kumba melaka nzambe. biso to abana la foi donc to banga montagne mais to mona mambo eza sima montagne anga esala anga bien boy bo banga na no montagne to banga ngote to mona ne mambo eza sima montagne oh to mema bango na louange nde to mesana o mema bango. OK Koinda botuninga te bana poto site sikeye Kilongo TV Kilongo TV Bon s'abonner ebele mopepa sika tolima mopepa kalate mikolo solingi osabone obetika point Kilongo TV bobeto be bokoto be na YouTube bobeto be Kilongo TV mpo Kilongo TV bokomona maijane wana bakataka te ngonga nyoso bokomona maijane na Kilongo TV wana nouveau ne kasi aza grand nani Kilongo TV oh Kilongo TV zene moko ebotami eza moke kasi avimba na kati Kilongo TV bokomona makambo ya minene mpo yasa ka ba vie ko le kabatinyaso Kilongo TV bisous bye. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Tengweza yanga kokutana bino lelo parce que toza awa na Atene à Gombe wapi bisika événement munene ya bana na Nzambe zali babengi tobanda elongo na nkolo tobanda année 2019 na Jésus-Christ de Nazareth oyo aza Nzambe na bomo organisé na fondation ya frère Frank Moulaja wapi abengi ba orchestre ebele to ya ko adorer to ya kumisa Nzambe adoration ezabile na nkolo babi esika bazoko adorer nkolo esika bazokumisa ne bisika ye azali yango bana ya gasef bana CFC balobi bakozanga te to kumisa nkolo te pona nini to kumisa biso Nzambe te pona nini to kokumisa nani toza awa na orchestre ya CFC gasef oyo wapi ba adoraka to kumisa na bango Nzambe na Codef to kumisa na bango Nzambe na bakilt nyonso ya CFC elongo to beta liso na bango événement lelo ezande une point bango baso banda yango ndenge nini to banda elongo na Nzambe to banda pe elongo na Gasef musique to banda elongo na CFC bino be bolanda biso à travers le monde awa na de la foi TV bo s'abonner belé bo zo ba nouvelle ba na Nzambe bokomona papa Frank Moulaja bomona ba orchestre belé kasi to banda elongo na Gasef baza mbote na biso mbote na yebite na banda na nani na bandi koto Moura solo boni santé. Ah très bien papa.
Kitoko. Na moi non malili bo banga concert lelo. Ah non 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 non. Hello te. To senti. Tu ko tombola na nkolo parce que na mbona nyonso photo bande longo na nzambe. Yango to ko banda lelo longo na nzambe na groupe Écho d'adoration. Donc to banda lelo na nzambe donc il y a du show ici. OK. D'abord tant ba invité nous na événement oyo et ça là nonde. Et ça là biso bien yango to sepeli to pesa pasteur de la femme bote na yo et siko zali na ndenge vo soutenir biso ozo fula biso toujours au tie ba bis na ranger pour biso to ya awa to ya glorifier nzambe. Merci pasteur de la foi nzamba mais ma ministère non toujours likolo et puis papa diga au peso nzela to ya parce que so boyara orchestre ezane ya nzambe ma yonde numéro 1 responsable du département musique responsable yende donc to pesi merci vraiment. Et ça moi bien tant ba benga no sœur na événement lelo et ça là yonde et ça là bien makasi na te mezo beta bino ah e beta te beta poani l'église kutu ba ya ebele muteme beta te bo a to trouver cas normal. OK siko papa Frank mingi adoration mingi moi le moment ya pété hein tozo kumisa nzambe bino siko beta so ba show beta la so ba ni lelo to sani to ko bina ou bien to kumba melaka nzambe. Bible est notre Dieu il siège au milieu des louanges et d'adoration. D'abord louange donc biso particularité na biso mingi louange to célébrer nkolo na louange lelo. Donc tu papa Frank a beaucoup plus basé dans l'adoration sur biso to na show na louange pour que sur le kumoka. OK. Ça c'est vrai to les gaboué ya comment nani? Ah frère Shadrach. Frère Shadrach, au lobby ni pas ba na nzambe na événement lelo. Premièrement, merci mingi na manque qui a marque qui a considération ba pesi biso pour na tina ko inviter biso. Et deuxièmement, na kozonga na mutuno tune bandeko biso to aba na la foi. Donc to banga ka montagne mais to mona mambo eza sima montagne. Anga esala anga bien boy. Bo banga na no montagne. To banga ngote to mona ne mambo eza sima montagne. Oh. To mema bango na louange ne to mesana o mema bango. OK. Master yo kuna sima lobini. Ngal malabeleza te mais ngal baraka te pisi papa biso merci. Oyo to lelo to kuma to zaba chatra moko to sikans to kenda le to ya to beta to banglo monte. Wow, ça c'est très bien. Ma sœur, yo lobini. Bon, lobi kaka merci na papa pour l'opportunité au pesa biso ya okuta vraiment ba grand mais na sire to ko beta pe le kakito ko makasi. Tozo bandana nzambe. Vraiment célébration alpha to bandana nzambe. Oui, ils appellent la bongo célébration alpha. Vraiment et le singa et son mi plaisir pour na kota vraiment okuta na misam na papa Frank biso pe ba na chef ko to pe na niveau du colo donc toujours du colo. Donc vraiment ils sont mingi plaisir za makasi. Lokumu na nkolo kaka. Obini papa. Na biga ki na bandeko nyonso ba olanda biso ba ozila biso pona musique bazi la biso bi mana mutema wa kita ba oyoka pena musique to beta na yebiki ba ozala jamais déçu vraiment. OK, ya dinana ya chance ta kote ba ke musika po ba loba te ba zobanga. Yaka. Obed, boni papa. Malamu na ngolo. Ne pe banda ko yemba kala désert yango yo CFC Gasef eza album ebi mate. Bon, eloko ya malamu ba préparer bazo attendre ko préparer yango basala yango na mbangu te kaka pona batu ba mona. En plus c'est ma nzambe. Oui, en plus c'est ma nzambe donc faut vraiment temps ya ko préparer eloko ya malamu po tango ko bima et ça la bien na bana nzambe. Vous préparez déjà? Oui, tous en rate studio to préparer. Ça c'est très bien. Nani ya koloba. Ah boko boza pe belé, ya chance ya koloba. Ya koloba. Obini pour un concert. Bon, il y a vraiment premièrement, nous remercions mon père spirituel. Na confiance aux Pesa Bisso. Tout le monde a tout semblé mais na CFC, grâce au Pesa Bisso papa, na ozang ilo koloba. Robot makas na gase pe robot pena donc to kende likolo et comme dans robot et donc pas de limite donc distance et gase fait que likolo et merci na ba o pe balanda biso na Alpha TV o balinga gasef ba continuer ka kolinga biso et no bisa bango bazela pa album o biso to zobimisa to saka wante pona koyemba ka o ya batu et biso mo pe na grâce ensemble na oyo asala grâce à tekati na biso album pezo bima ba zelango vraiment boka ko fongwama
soutenir biso ba prière na bango et kosunga biso vraiment merci sous na mukambi na biso papa Edgar na yete ba bien kimi non lokola papa za en déplacement ye lokola secrétaire na ye awi ko ya boete charge ya église do etika la pa na ye mais nande toza awa déjà to chercher ko capable à former vraiment banga te place à papa Edgar nga mona longola o na betango dada yaka comment on a nisus comment on a c'est grâce mabeka grâce oui yo lobini pour un concert à Lelo pour la soirée à Lelo wa pesa célébration alpha car ndenge kaka biso moko na CFC to lobaka CFC amour et compassion de même que to jusqu'au là ça amour et compassion na bandeko la biso vraiment donc tout ton dit ça mi vraiment na esengo ya ko sakana te vraiment ba coup de chapeau na batunio surtout ba Holanda biso. Ça c'est très bien mon frère Poussana. Ya dinazo ki manga lobadi. Obini ni pour concert à Lelo. Ouais, tu peux se rendre merci à ça biso ngolu to su moment ouais. Surtout vraiment na papa ambition de la foi. Le problème nangé c'est beaucoup koka. Bo beti bo papa Frank pas Matia beti. Est-ce que beaucoup koka? Oui, c'est possible. Impossible. C'est possible makasi. Pour to beti pe ba o to ya to beti. To beti les gars peut très bien makasi. Donc ça en première fois té. Mais invitation père après ça besoin tinda besoin fond là absolument monter mato to travailler grâce na ye ça connaît ma foot ça pas na ye qui t'a pas ambition. Donc do pour essayer ba sepela na biso ba. C'est très bien. Ya dina. Ozobina des anjema bato monde bozo pola na bino. Ya boni. Malam papa. Mon sœur era 20 ans, bobo qui se joue à concert. Ta era zonga kinda konjere santé déranger qui. Lelo to za makamba bien. Mambo bien koleka na ngolwa nzambe, to sa mambo kito vraiment nzamba za lokumu na ndenge ya pesi biso opportunité oyo ya koya lisu ko assister na concert oyo beta na célébration alpha. To ko beta. Donc nzamba za na biso longo to ko beta na pesi mbote na papa na ngama yata de la foi vraiment nzamba pambola ye. So ezaki yete ne pe biso lelo to ye na concert oté. Donc yé vraiment nzamba pesa pesa lisu ba capacité belé en plus mokambi na ngai Edgar papa nzamba saelo ya minene merci beaucoup na ndengo tika kabiso ya opportunité mususu biso to prestaka to bimaka liboso tant que mokambi ozo tika bana vraiment bolingo wana nzambe azongisa ebele. Merci to mona bango ndenga ni ba chauffer ba bi gasef musique des fois te ba betaka bayokaka mawate tant ba beta lindanda et ça la mo beno ko lobisa bango nyoso te mais je pense que bo mona bango en live ndeni ba beta et makambo album na bango ba activité msusu to zongo prochainement kaka awa na de la foi TV no nenga na msa ba musique beta sima so ba yembe awa et ça mama fuanga to la ndaka en live nde ba beta bon to zonga to ko baliso na biso CFC musique. Anaweza
Hallelujah.
La sœur Judith va rejoindre ce podium rapidement. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Koinda botuninga te bana poto site sikeye Kilongo TV Kilongo TV Boss abonné ebele mopepa sika tolima mopepa kalate mikolo solingi osabone obetika point Kilongo TV bobeto be bokoto be na YouTube bobeto be Kilongo TV mpo Kilongo TV bokomona maijane wana bakataka te ngonga nyonso bokomona maijane na Kilongo TV wana nouveau ne kasi aza grand nani Kilongo TV oh Kilongo TV sene moko ebotami eza moke kasi avimba na kati Kilongo TV bokomona makambo ya minene mpo yasa ka ba vie ko le kabatinyaso Kilongo TV bijou bye.